hein? Hey, vraiment, débitez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ma Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga. Voilà, you are welcome from this program, Bande Kopena. Soyez les bienvenus dans le programme Nabino et Short News, votre émission où il sera toujours présenté par Équipe Bumba, votre orgueilleux serviteur. Si vous mettez ça dans déjà na moi orgueil nanga muke nazara nango, donc il y a binoga à juger ce mouton za orgueilleux ou pas. Voilà, les loto na moi sangomoko yamawa, sangopena yamawa po patriote mogo congolais Akufa, bon, tu as news pena car en décembre awa vraiment et ça li passe une news je crois les 3 vendredi passé na ebi souté sur les précisions vendredi passé ndé tozui lelo toza le 8 décembre donc vendredi passé ndé tozwa ki news wana je crois que les 4 et les 3 tozui news wana mais ndé gona biso Baudouin Makoko akufa depuis mois d'avril. Le 2 avril, né Cornae Komagi na morgue na kati ya Italie. Je crois na ville ya Veronia, à Vivarakuna. Voilà, donc et ça li passe comment mutaro kufa na mois d'avril, il y a 2016 oyo, le 2 avril. Mais pour batba yoga sango ya liwana ye, il faut komati na mois de décembre. Comprenez vraiment et ça les mêmes nini donc tous en de konangai Thérèse kota to mais un peu ko salamo analyse muke talaka bande kona biso bavanda na poto mais er moko boeka ya boye koma mutupena to ebite est-ce que azalaka na batu to azalaka na batu te poso aux ensemble na batu obimi na tongo so ozongite et olaksake intel azongite to luka to yeba mais so ozarana batute okozwa pe crise na nzela ndenge kona biso azui crise na nzela akufi info yeba na décembre depuis mois d'avril vraiment au analyser bonjour na bino nyonso tout mingi ya koloba vraiment ezate li solo epesi vraiment pasi makasi donc conseil muke tokoki kopesa na bino bande kona biso boza libanda mboka ya de fois ezala so bobimi mboka pona obenga biso bandeko na bino et comme un problème so Monica appelle moi boakin okomo kimango kanti on dirait muto obenga yo pas déranger yo kaka non boza bandeko na biso to kana souci na bino to za rappel na posa to yeba ndenge ni bozo vivre kuna donc ben information na bino mais bino bo isola biso so ke poto bo sani ke yo posa kana kin okom komona biso ka lokwa ba sopeka ceux qui mutabengo seleka sopeka ngozani donc sopeka la kisike sombelanga kabelanga pesa ngai donc eze ngote sango oh vraiment et ça libiso passe mutu depuis kufa 9 mois après famille na bango eza malamu te photo benga na ka photo yeba na ka ba santé poso kazaki mutu azaki social na batu so kazaki mutu yo azaka na batu asola na batu mais sango elinga ke bomba na te elinga ke yebana mais c'est kazaki mutu azaki na ye na okikoloba neni c'est que bandaki na ko kipe batu te bande ko mona batu basé lo côté po mutu alinga batu mutu avanda na batu pas so ke yelie batu bakoyeba. Donc sango oyo pona nga vraiment epesi nga pasi makasi to mekana nuko changer bande ko na biso bozali bande ya mboka to changer. Merci beaucoup to changer to zalarana batu ko zalana batu babi Thérèse tozana yo mama intervention na biso na nupena e komi na sukate babi zalana zanga mbongo mezalana batu zalana batu po sara bien muto ko pesa information na yo ta mususu pe obukani na okaka me ba pesa information zaka ya okufa te
tamsupe comme ozana ba problème bakangi otonini na Kinshasa pe moi masolo ba prière ya rebelle to roza pe na prière nanga na ota kombo ya Jean-Claude na prière nanga na ota kombo mama Brigitte Tabu et ça va bien au monde pe azai na problème moro boye po ndenge toza boye mutu na mutu na grâce na ye ça il faut toyeba ke mutu na mutu na grâce na ye mutu mo wa rosa elo prière pasteur asa ela yo prière nzamba exaucé mais Thérèse a passé les prières pena directement au monique pour mutu na grâce na ye nzamba za na ndenga yoga ga mutu na ndenge na ye voilà donc to meka mpe ko zalaka na contact à tout moment et puis le moko Thérèse a to soulevé papa na biso Baudouin akenda poto depuis 1979 depuis 1979 nde balobara na Paris kuna depuis 1979 donc ndengo wana mais ce qui fait que papa Baudouin abalaka abalaki mwasi a utikin ndego mwasi pena oyo ozalaki mwasi ya papa Baudouin makoko esali bien te abalaki mwasi awa na niveau ya kin mwasi pe azwi pepe po akomi kuna baboti bana mibale mwasi abetaka rubrique kaka ke ake ko rendre famille na visite na Belgique or bango baaki na Italie akenda bo tout la mwisi ya zaza vraiment skopo na ngai na ebite na lobanini papa ekibumba c'est que moi sango ayebaki liwa papa Baudouin tonini non ezaka koyeba liwa te mais oyo biso to constater selon analyse ya ndenge toza ba analyste to monique au kotisaki déstabilisation na vie ya monsieur Baudouin parce que mutu soga yebi kazana bana na ye mwasi na ye a ça l'effort ya oza na adresse fixe et lo moko to ngito soulever muke tango bakuti monsieur Baudouin na crise a salagi na nzela bakuti na identité ya adresse o azalaka kala vous comprenez alors tant baké na adresse wana azara susukuna te entre temps pe bayebi pe place akenda te mais soga zagi na mwasi na ena bana en tout cas bana wana ba bando kende classe ba banda ozala na ba mi donc ba ozala toujours censé ya ozwanda couper adresse moko fixe o ozala ke muto za na identité na ngomoni déjà déstabilisation o ndego mwasi wana aza na Belgique bon to éviter ka kotanga ba kombo mais yo moko miyebi ke ndego Baudouin makoko azara mobali na yo bobota na eba na mibale vraiment esali bien te biso nyonso tout oza na quartier yolo yo poza mwana yolo papa Baudouin makoko aza mwana yolo na avenue Louete moi si pas na epeka na yolo sid awa mais esali nde bien te soki vraiment bosalaka bongo te bandeko basi ata soko olanda assistance sociale to mwa mbongo assistance sociale pour que se présenter le roi femme seule mais talasko déstabilisation tient na vie ya mututi memie na liwa c'est pas normal vraiment c'est triste ça li passe papa ki ngala ko bakisaka mukie pona koloba avant ko bala mwasi foko yeba pe bizaleli foko yeba mwasi wana za ndenge nini parce que mwasi mususu bali babi mwasi ayaka toujours komemela mobali bonheur mais soki mwasi akomi komemela malheur aza su mwasa malamu te donc bandeko na biso mibali boyeba pe mwasi nini oyo koki kobala okobala mwasi mususu amemelo ba problème na vie okobala mwasi mususu donc amemelo mabe nyonso oyo kutozalaki nango te toyebaka vraiment mwasi nini ya kobala koyeba na ba famille eza problème te mais foko yeba muto nazobala azolinganga na bolingwa solo tozolinganga po na amour mo bo intérêt c'est que maman na biso tanga kimaki papa Baudouin c'est que alanda ki intérêt mo bo papa Baudouin visa ya Italie mais tanga moni susu ke eloko ya bande ko luka papa Baudouin ezali susu te yango na kimaki na eli bala kenda ki na ye no bande ko na biso mibali botala ka basi nini boko bala il faut boyeba tanga nazobala mwasi nini mwasi mususu akoya ko memela ba pasi na vie oyo kutokana kitetala lelo l'histoire papa na biso Baudouin ndenge suki no yo mtozolanda biso zwa maele tanga zobala mwasi il faut koyeba soka lingio vraiment na bolingo to alingio na intérêt moko boy. Merci beaucoup, bandeko na biso nyonso bolandaka biso vraiment esali pasi lisolo oyo, plus de précisions bokozwa kaka na Short News Awa et puis na ESP Media. Bon s'abonner déjà donc na ESP Media parce que Magamba Boye mingi na ESP Media avec votre orgueilleux serviteur Ekibumba. Papa Baudouin Makoko atika biso depuis mois d'avril, le 2 avril 2016. Mais information na yé na famille et yokanika na mois de septembre décembre awa vraiment ça li passi. Ambassade na biso ambassade ya RDC na Italie, botsa matoi, botsa maele parce que to meka koyeba pena
clair et net et le Congo ezalaki nini po toyebi ke mundele moi ba service ya ba police scientifique ezalaka ba koyeba ezalaki nini est-ce que voilà toransaki tozana ndeko na biso oyo po toyenga tobenga pena na duplex tobenga moko ya ba famille na ye na niveau ya Paris mais tozui été aza en ligne te mais bokozwaka ba information pena précise awa soki corps wana egoya Kinshasa to egoya ekokunda makuna parce que akoma déjà italien depuis 1979 nde aza na kati ya Italie pe avivara mingi na niveau ya Italie wana vraiment asara na eba tour par-ci par-là ka ndenge ya la business ndeko nyonso na poto ndeko nyonso na États-Unis na Allemagne partout au bozali so ebaki monsieur Baudouin Makoko connaît plus Baudouin Makoko atika biso depuis mois d'avril le 2 avril nde atika biso oyo corps na ye et komaki na morgue ya na Italie kuna place azalaki précision nyo surtout wana tokozwa yango nyo surtout so ezalaki penza na ville nini na hôpital nini tokotali sabino ngo meloko ezalaki histoire moko choquant tomona eto ko vanda te to bandozela zelaka ifale ka totalisa balandi na biso nyo surtout ya ESP Media boyeba déjà news oyo mutu nyonso ayebaka monsieur Baudouin Makoko donc benga bandeko ya Italie benga bango bo se renseigner bomona pena ke news oyo eza yango pe esali pasi ndeko nanga Pati Muwema Falcao na Italie bomeka mpe kosala biso sine Pati Muwema mwana bandala solo na Italie vraiment na ebite la mama yo liloba ya suka pona défunt papa na biso Makoko Baudouin oyo azape natif ya yolo quoi. Nazangi ya koloba mawa kaka etondi mingi vraiment na motema donc bana yolo tozana mawa tozana souci muto tolingaka mingi toyebaka mingi or ka kufa na ekala donc depuis avril toyeba ngo na décembre donc nazangi lo koloba no ki vraiment mawa mingi kai embe tala vraiment histoire o ya pasi donc eloka koloba ezate nazana pasi lelo na koka koloba belete po eza histoire a mawa. Merci beaucoup Topé Sarara, merci na direction Mobimba pena direction générale ya ESP Media na ba nyonso bozo sala po information ezalaka véhiculé partout dans le monde na niveau ya États-Unis côté ya JF kuna place azali na US na Canada côté ya Meme Sifa vraiment donc Christelle Manzenza na Canada bino nyonso tout Freddy Mombele na Paris vraiment ESP Media nde mtezo sala toza susu contact bomona susu ekibumba molobeli na bino pena donc orgueil serviteur na bino yeyo ndega ezalaka topesi bino nyonso mbote topesi mbote na Marco vraiment Marc Olenga yokuna na Maroc Marc Olenga na Maroc vraiment artiste. Merci. Toyoki peto continue ko sala ndenge ezali. Voilà, bana royaume de Maroc. Topesi bino nyonso mbote talibo talima na Belgique topesi mbote Benetu Loma mbote. Ndega tolobaka. Glory be to God. Ria. Vraiment, les bitego. Sete na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Chansi amania pista papa HP Media sito ya gayare HP Media tita gayare HP Media Chansi amania pista papa HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga